Site oyo est confirmé na kati ya YouTube bakoya na bango babiangani basangani bayokani mais pour conquérir Congo na biso 24 bakoka te ouais Congo na betu 24 TV voilà toki Congo Nitso Mongo 24 TV Congo 24 TV Congo na biso 24 TV Congo ya Aline Malundamba biso tout tolanda Congo na biso 24 news ya solo tous les news ya sika ya Congo Kinshasa RDC bozwango na Congo na biso 24 à suivre. Donc Christelle Blanche joyeux anniversaire, donc Marlène Billet immeuble joyeux anniversaire, plein de bonnes choses, bonne guérison na yo, donc Nanouche la bruxelloise hein Lubanzadio na peso ba mote bisi ozali donc minga le baiser sorti officiel non tout ba tout ba ne makamno ya esa passe sorti officiel single na ya nzembo juin juillet awaka to pesa date précise to boy peut tout en ya boire que to boire to lima mwana te ozo bango tout en ba to ba o de ma on écoute makala bana bank ça to kalma mwana ya resute ba biso nyos na moto ya wengi siko na ba individualité ba yoka ka ba nyos place ba bima na boy ndeza ki o ya bimisa ki lobi bimisa lobi ngati na bimisa na yebo na bimisi makamna na candidate na tananga makamala o mutu mo ba ka po boka na lingi na makamwa tipo e ko futelo mo ba bénéficier nango bazali makamwa ce sont des histoires vaines. En tout cas, honorable, merci beaucoup. Tu as vraiment tenté. Mais balobi est loko moko na Belgique, Paris, baibsangana tout nayo. Pourquoi départ nayo après départ nayo to moni tout le monde na wenge akei on dirait au tika ki mot d'ordre ke ba tout ba fungola mis ou comment pour ko kende nayo to moni bala moko départ ya Olivier départ et Boalotin ezani eza jeune nayo des bombes na o créaki. Maintenant c'est de la ngada ki hypocrite. Tant au show la makamu ki photo longa ba tout ba na mama longa. Maintenant tant avec non oh point non na boulot na ta na vanda na parler. Et donc il va pousser nga bon moi c'est de la même mona na lingi souté ko ba mona lingi ngo souté moi ko to kanga to chona ka cercle to kunda le temps passé c'est déjà ba nakala hypocrisie na ba ki non to tika ki na ba ki lumbe la séparation dislocation querelle GDG so yebi ki ozana G obi que le besoin na jango yo kanga tonga vana bima tout ça nini popé sanga G parce que na évité soki na suyo na zuba vie na net donc honorable pota na évité moi ba dédicace na ona batu na yo o baza ba soutenir kayo o balanda kayo moi ba mbote na bango na évité aimer zefon bazo betelo mbanga na Luanda pas moyen aimer zefon Luanda za tomber na bisi yo c'est dollar makambo échanger il faut mon nga basali nga bandero te basali nde ba bash 33 9 99 16 36 16 dédié alors comme on gimda les missionnaires na peso mbote association les femmes du futur Zolo Bisadidi hein pour na chouchou d'angoto azo bundela ka batunaye donc c'est de là mon conduit et mes fonds de soldats ya makasi habillé aux alibanga te ba ko bambende dédicace à ko bamba vous savez Coco Kumwangana, donc tonton Baudry Kumwangana, Popi Sessou, les justiciers de la SAP, pardon, et ça passe. Aline Malunda ma full option, Azoli, la lobby Abima, Aline Malunda ma full option, honorable Yewana, apprécié au message nayo, à lobby PSAGDG. Nana le roi Punda so ali aki mamba makasi. On a Dadi Mavungule, ditoko, garçon propre, Dadi Mavungule. Dans son propre de trésor dia on appelle notre bambota lu bostar kalambai ba pichu madaga ba no ba seda balunda ba papi matalatala miroir mimi kiangani ya papa ya boss sous les nzongo ya Israël mwana donc bozela ka GDG et lumbe GDG ba OCP la totikeli bon na bango nyo surtout ya kufinga ya kuimiler batu ya kusala batu kana kusala batu mabe totikeli bango nous on est là avec la puissance des ancêtres. Avec la force de Dieu qui nous a créés, nous allons travailler. Merci.
En tout cas, merci beaucoup mes chers amis internautes internet. Donc tozo ki lobe so brisque apesi biso temps na biso toyo kabo découvrir botuna ki ba question boluka ki boyeba na kiti il avait le descendre pour vous prendre les news dans le dedans de Congo Kinshasa. Là c'était honorable Pota l'homme à Elumbe Lumbe, mais en attendant l'air à lobi bozwana nous et ça passe totombo la belle de lokolo Naomi aotambola bien te sola ma bête Naomi tika marambozo sala Eza Congo na biso 24 TV. Ouais, Congo na betu 24 TV. Voilà, toki Congo Nitso Mongo 24 TV. Hein? Le Congo à nous 24 TV. Congo na biso 24 TV. Congo mboka na biso. Donc aussi tu es mboka na biso. Donc si dans non si tu au Congo es mboka na donc mboka na biso 24 TV. Congo ya Aline Malundama. Na boyo ko mabange belé full option. Na yebi Aline Malundama asolola numéro na zwango arosolola na yo moko direct donc bana poto bana Belgique, Luanda, Paris, monde entier. Aline Malundama full option na bilili mutasiba ki biso Margot Star by site oyo est confirmé na kati ya YouTube bakoya na bango babiangani basangani bayokani mais pour conquérir Congo na biso 24 baokoka te. Ouais, Congo na betu 24 TV. Voilà, toki Congo Nitso Mongo 24 TV. Congo 24 TV. Congo na biso 24 TV. Congo ya Aline Malundama biso tout tolanda Congo na biso 24 news ya solo tous les news ya sika ya Congo Kinshasa RDC bozwango na Congo na biso 24 à suivre.